botina ba kombo botaka ba kombo message kitoko vraiment botindi otie kombo te alobi Kabila ou rien tala alobi Kabila ou rien alors on a moni sur téléphone ezole lawa donc bandeko na ngai soko moni ko zole ka tout o meki ko tinda texte message on est là donc nazana besoin vraiment na yo Kabila nazaki na besoin na yo Kabila pour na bana otala ndenge dialogue bandako leka tant na sarabino ke ba caméra no sur des aventuriers bochaka temebino mo bomoni na suka azaki na besoin poste na ye azala premier ministre mais na yebite so ba opesa yango donc on est à comme na bango ndé ba osola yena matata ponyo nous ne sommes pas là hein? Nous sommes ici on est en train de dire la vérité on est en train de parler au peuple congolais bolanda ba distraction na bango te bazo distraire bino bazo ko utiliser bino bosala ba ville morte ya mikemike pona bango ba kendanga na sima baluka ba poste na bango alors c'est regrettable na bandeko ya modèle wana alors on attend un texte message ya de partout awa oyo ndeko oyo a commis albi Jumesa yeba toko bengana bino na soulèvement populaire alors ndeko a commis combotin abi ba bengana biso na soulèvement populaire bon wana ye non na évité ce pas aux à la partie yango na tuna mes frères chata kombo na yo est-ce que yo pose un soulèvement populaire yango toujours là soulèvement populaire na tuna soulèvement populaire yango za la journée na septembre to na décembre to na évité donc na tanga lisusu a commis Jume Sayeba to ko benga na bino na soulèvement populaire donc frère oyoki na tanga le message no deux fois na tanga ndongo commis donc toujours là soulèvement populaire wana soko sala ngo ezala kwa ke ozoko encourager no ba kamere pour azo poste à premier ministre mais bango doit retenir bino eza bongo te eloka bien ezali ndeko na ngai donc biso no to soutenir chef de l'état ndenge Mobutu alobaki muto azo kingela mboka bazala contre yete muto azo kingela mboka ba soutenir kaye pourtant bino bozo soutenir muto azo kingela mboka ezala kalipamboli donc c'est non Mobutu ndenga lobi Bible peut le comment dans Mobutu alobango parce que ngama kamno sino aloba za preuve à l'appui je vous avais dit de l'église Mangembo ndenge école primaire na bango crèche na bango pe salami ke bana bazokinde école ofele bomoni na l'action lelo bomoni église Mangembo ndé basali eloko na bango donc bandimike et salama bana batanga ofele za développement OK azungi salabi ekozala bientôt bokozanga hein bokozonga Rwanda de Tchenanga pe na ozonga Rwanda moi je suis ici moi je suis en Angleterre ndeko habituellement populaire aux bientôt bokozonga Rwanda donc kamere donc oyoki ndenge batindelo ba message en tout cas nazana besoin bandeko bo participer vraiment c'est très important donc buti na taba message quoi besoin na problème nzamba sala makabdo o nous saka nzambe donc les salama ke noto za moi premier technique que ligne donc ils ont les catés donc bazo bongisa mais nzambe yemoka yebi pourquoi mais ba message ezali botinda bo participer bandeko na mokili zo kabino bakolobaki yango parce que moni yango bazo lobaki une petite minorité ya bato ka baza contre chef de l'état baza ka mingi te ba mike bato baza contre chef de l'état baza mike baza vraiment mingi te alors zo senga na biso sikoyo bato yo bazali bato ya majorité parce que MP la majorité ça pluriel donc na lo bamoyo moko ebike na mboka oyo toza awa ezali pays moko démocratie pendeza à la lettre balandela kango mais za na parti moko awa na otanga langa kombo na ngote parti mo abo yebi développer ba pola tangu bazaki na leader na bango il fallait basala 2 fois mandat mais tellement que banda osala bien basala 3e fois dans un pays démocrate en Angleterre et un pays démocrate c'est qu'on a tout la information balobi que non pourquoi ezaki problème il y a un individu on a terminé premier ministre on a sala mandat 3 fois ou la sala 2 fois à sala 3 fois babi que non pourquoi sala qui ezalaki parce que parti na bango tellement que ezalaki bien babana aussi porter batu bien yango no monique basala que non parti wana c'est qu'on attend à coup de partir pour mona que non je suis en train de parler de la vérité za les boboyebi les bona sera Tony Blair avait fait 3 mandats donc le 3e mandat nezaki que parti politique mon côté ko kana ki na parti na bango ba gagner ki loko bango ba gagner babi que non loko biso de gagner to ko bimisa na biso kaka Tony Blair azala
président ya parti na biso yanga betaki 3 mandats. De la même manière tozala makambo ebele ya kosala soki bo ndenge eza boye tokende kaka na masolo ya parti parce que baparti nyonso toza na idps toza na baunc toza na bamlc toza na majorité présidentielle donc pprd donc baparti nyonso tout sikoyo tosala sikoyo élection sikoyo baparti mpo eza bongo c'est la démocratie tant tosala élection baparti je vous dis la vérité eza makambo ya soulèvement populaire te moto aganye eza nani ezala kaka gagné nango mpo toza na bato ebele toza na bato ebele so sikoyo PPRD gagné sikoyo na PPRD tokoloba tobimisa président na biso ya PPRD sikoyo biso bato ya PPRD towelaka poste te neti nga na lia nawelaka mpe poste te nawelaka mpe loko moko mpe te sikoyo ntango tokobimisa président sotobi no biso toponi kaka ke non président Joseph Kabila Kabange le fils de la paix a continué na ye a continué parce que parti pour mindele bengi masolo na nyonso tout babi ke makambo esalamaka beaucoup qui n'est pas ta 4 fois pour bango mpe basala les États-Unis esalama un président beta 4 mandats na pays démocrate mais sikoyo bongo biso sikoyo tozoyekola kuti démocratie yango tozoyekola kuti yango sikoyo biso tosala te sikoyo ata bino moko quelle injustice alors ma Bible me dit celui qui participe à l'injustice est l'ami de l'injustice nga na kozala injuste te pourquoi la cause de l'injustice parce que dans le que na kati na ba opposant wana na ba bato nyonso baza na ba Sénat ils sont dans le glissement déjà il y a 4 ans surtout comme en 2017 comme à 5 ans il y a glissement. Personne n'a jamais parlé que nos Kengo Tika ont glissé 5 fois. 5 cas de glissement. Personne n'a jamais dit ça. Dans le tout, on a comme Kengo Paza Jam Kolo, il fallait se retirer, se retirer. Donc, début de cet an, dans quelques mois, dans quelques mois, on a 5 ans de glissement. Mais vous avez une pression que nous faisons la élection à Bango. Est-ce que le président Nan Tshisekedi dans un reposant? Moi, je sais que selon ma connaissance, Nazomona Tshisekedi n'est pas un imposant. Il y a sa présidente. Il a prêté serment dans sa maison, dans le groupe Naé, étant que président, Tshisekedi a sa président. Donc cela veut dire, le 19 décembre, on a dit que le mandat n'est pas si lié. Donc il y a président, il y a groupe Naé, il y a Batu Naé, Atika, pour na mutu mususu, na place Naé, on a dit que oui, bozo kende bien. C'est spirituel, mais bien aimé, Nazolo Bango, parce qu'il a prêté serment. Nanda qu'on a prêté serment, na comme président. C'est que 5 ans, le 19 décembre, on a tant Koka, Atika. Atiki, Bacha Moutumusu, na poste à diriger. Ce qu'a Saliango, bon, mon loko salama. Ce qu'a sali pété dans, c'est que, oh, nous subissons beaucoup salama. Et aussi, batté parce que, même 10 000 tombes à ta droite et 1000 à ta gauche, je ne serai jamais atteint et là, au mot salamate. Donc voilà pourquoi que tu le dis que le salamate parce que tout le monde connaît un dictateur, un président qui tient le pouvoir depuis la création de l'IDP jusqu'à maintenant, plus de 30 ans avant le pouvoir, on a un président, il y a IDPS à été. Personne n'a jamais dit cela que non, il faut à l'équipe Bamanda. Vous avez une injustice. Mais moi je vous parle, c'est injuste, dit mes bien-aimés. C'est injuste. Il n'avait même pas l'idée, il n'a même pas forcé de devenir président du Congo. On l'avait choisi par les gens qui sont assis à Vanda, donc je sais que non, Moutakokozwa, président du Congo, pour la Gomema Biso, Tina l'émergence Zoya, pour la Congo, comme la poto de Tozomona, côté M. Zobonga. Donc, Ezaka, le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, le fils de la paix, il t'a Simba Makambongo. Yango Zomona Kende Nazolo Banabino, Ata Tolobi Keno de Tiki Nabiso de individu, Tokeka na ba parti. Nano bandenge nini vraiment, Tokeka na ba parti politique. Donc, Tokene na ba parti politique, bon, mona parti politique, mon côté, et telema na PPRD, et telema te do parti, PPRD ko gagné, tant que PPRD ko gagné. Toujours sur les États-Unis, na Angleterre. Ce que PPD pour la président à Bango, Oyo Barolinga, c'est que Babimisa, pas à la président à Boka. Ce que tout, dans la minute, tout le monde a besoin de tout. Non, c'est la PPD Batoubaye, le bazar à Bango, belé. Obemina, quoi, très intelligent. Tout ça, na Boucha, pas très intelligent. Tout ça, Batamaye, le belé, bazar à Bango. Sergent Arimova, très intelligent, a changé tout PPD depuis qu'il a commis secrétaire général il y a PPD changé, qui avait cru que PPD Koko na puissance Mouramakasi, il est là. Mais,
Mutu mon côté azali na besoin za la président du Congo. Et puis na kati ce qui est bien sous na bato na tangi wana ba Obeminako ba secrétaire général Arimova ba Bouchab ata le lobby ne non salaka ta assemblée za la opposant. Ah ça te parce que comme ça la voté. Donc c'est impossible à rolinga kutu masolo na te parce que ce n'est pas pour lui. Donc aux hommes que bazo wele la te. Donc to pona na biso ka ke muto biso moto bito pona. Pour le moment tout le monde qui est Zaka chef de l'État. Un homme qui est calme, très serein à l'obarate, makambozo salama tala bungisi, biso sala ba mobulu koto na ma dialogue, yekuna a inauguré les bateaux ngungu pour na lingi ke no ba commerçant ba sala commerce na bango ndenge zala ki bien na nzela ya mai, bato ba voyager ka normalement parce que tant bato bazo voyager, ba sala commerce, bateau kitoko et ba oza quelque chose mbongo, tant bato bazana mbongo, ba oza na besoin pe Mutu soka za la kata bato akena ye soki kisangani asombi ba biloko na ye azongi ateki yo kasi mutu wana azana besoin mobulu te parce qu'il est en train de gagner quelque chose. Ce que banzela wana sikoyo ebungi ba voie maritime ezobunga alors que directeur ya Onatra son excellence Kimbembi Mazunga qui dit te bénisse là aussi bango ce sont des gens très intelligents. Oh, bah, c'est le besoin que tu as besoin de attention le big no zalata opposant na mopanzi la peut-être arolinga ko te les secondes na taille comme on écoute à ozolu kelanga ba balinga ko tata ba publicité te ils sont les gens au bazar derrière notre chef de l'État et derrière la nation parce que aujourd'hui na linga ki le top sur l'ensemble mais nous avons masali qui a un problème technique na téléphone bon ça ce n'est pas moi c'est Dieu. Bible dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je suis prophète de l'Éternel. Donc, aux hommes, on a nzambe ya solo. On a lingaka kimia, na lingaka bandeko nyonso tout. Nde na yemba yike no. Pona notre papa dadi espérance mbatkadi na jubilé na yo. Donc, nzambe aza papa na yo. Nzambe apesa yo bibliothèque connaissance oyoza nango et trouver mokili. Le odi zana ba enseignement tala bandeko nanga lobi boke une église mangimbo na 117 Bruce Grove yaka na oka pa curiosité yoka enseignement na yo enseignement moko apoto gimbo na zote ya azopesa bato kuna yoka enseignement et osunga na yo ovandi na yo yoka enseignement c'est moki na yo c'est bien ce sera pour ton bien yango moni na yo comprendre que bato ya bien ya nzambe babundisaka bango trop bato ya bien baluka kokoselaka bango makambo kofabriquer makambo parce que balobaka te donc esprit moko ya humilité ya ngwana si tu veux être grand il faut être humble comme moi qui vous parle j'ai appris l'humilité dans ma vie j'ai appris comment être humble j'ai appris comment respecter les gens j'ai appris comment respecter les autorités j'ai appris comment respecter les hommes de Dieu na apprendre yango monique Moïse, un jour, lorsqu'il priait, il a dit à Dieu, il a dit que non, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, afin que j'amène mon corps à la sagesse. Il a prié à Singanzambe, à la Kisaïmbe, à compter ma jour. Donc cela veut dire quoi? À calculer combien d'années que tu as dans la vie pour vivre. Non, c'est peut-être que tu as dans 2 semaines. Allez, notre Philimba là, a Koufi, il ne savait même pas qu'il va mourir. A Koufi va aller dans a piqué. Il attend comme texte message en déco parce que oyo, bandeko nangai, le la téléphone de salaté, bouti d'aba message, s'il te plaît, c'est très bien. Oyo, abeninga na combo, mais je suis pasteur, kobenga na combo, ça c'est l'impolitesse, mon bien. Alors, je suis en train de faire la comédie. Comédie dans Congo, Kachama Alidor. Kachama, il faut avoir l'esprit de respecter les gens que Dieu a élevés. Je suis pasteur, Benganga pasteur, bienvenue. Wana Toroyokana, Ozarape Lipamboli, pour la vie, pour la famille. Je suis en train de dire ceci. Peut-être Yo Kachama. Tu ne sais pas combien d'années que tu es en train de vie. Qu'est-ce que tu vas amener? Olobani n'est pas en Zambé. Le jour où toi tu vas mourir, Kachama Alidor, je te parle. Le jour où tu vas mourir, qu'est-ce que tu as fait dans cette vie? Alors, Kachama, peut-être que tu as 2 semaines. Motema na 2 semaines, il y a un pays. Bandeko bavandaki, bayebaki teke bakokufa.